mais là où Dieu existe, il peut rater. Il le baté qui n'a qu'à faire une musique comme ça, battre surtout bah na baki si musu bata na bango baki cité musu babeta musique na bango akipe na pray assemblée nzambe nzambe kop na nga yango na bimi na kesala azongi pi parler na bien lobby pe a gagné pe l'art na ya fouti parler asali ba makam na mais j'étais victime il y a 2 fois jour ba présenter attends bazunga répétition na nga liboso j'avais fait moins 6 mois na palais na kena l'assemblée mais na imba raté moni maintenant à un certain moment le roi la fera fin na rabonné toujours na braza on a fait un peu la mangobile à cause à la zone non mais je peut-être oui biga vie à mon ça veut dire que c'est rappelé non parfois bossa né que yonde bouton pour azanda mangobile afin nga kokol braza on a petit on a ça na mona kete de you ya na ina rep au président quand na rep ameka un peu mo bunda à travers la deuxième équipe ça oye wana oh petit fana boyimba non via télémisinga bon ban la samba ya moment ba kermesse m'a présenté bino et tout ça boy na yimba boy. Voyez bien le lendemain ba parole na baye ba coacher na mifa ba bina ba par na le na we rassemble que non to pesi au moins non mais eloko au garantir biso ka scolarité à moi na logement on a dans ba condition mais la fera bio y a pas de problème tondimi bo pe suite à bien c'est au niveau de là que tant que famille ba pesi aval après moi repas chez le colonel Rémi Ayayos parce que c'est grâce à lui où Rasson Ayaki Dolizi qui t'étutes mon co on a comment le quoi bah chanteur leader Yamboka wana so ba otanga 4 ou 5 meilleurs chanteurs Yamboka wana mais nga naza parmi mais pourtant il y a des talentueux plus que moi mais nga pourquoi parce que j'étais jeune j'avais du talent malgré que j'avais pas une connaissance mais du moins na comment il a succès mon succès wana mutesala ce que na la cité parmi ba meilleur chanteur et Dolizi mais j'étais pas le meilleur yango banayi ko s'étonner nga tant bazo belela komba bouton tandis que nga na boule nga na biga que ceux qui veulent rassembler 5 musiciens bazo vie intel po bango ndi bayimba grave mais jour wana j'avais compris que zaki chance nanga mais vieux alinga ki te po amona de yaki na bandi déjà ko beba ye moko aza présent siko non qu'est-ce que côté mon bo oya au surveiller ngate na okata chic na koma têtu plus que têtu na ko beba pe na koma na ampleur ya ko savana te pour orchestre le quoi ba maison mère et orchestre en sac avec ça orchestre au côté c'est une miroir pour les gens qui disent que ouais kakola mal vanda ko maltraiter bino kuna na palais wana parce que il y a pas mal de tes collègues aussi balongwa peut-être baloba véritable bongo kakola no maltraiter bino ce côté là bon, moi je pense que ceux dans le lobby qu'on maltraité, oui. Donc à l'époque, dans la salle d'entreprise, moi, au bas dit que mal à la tête, bah la menatang à l'école, moi, bah dans mon série. Simbagité mamantique. Mamantique vraiment ici simbagité. Papa il avait raison. Il avait une raison, mais vraie raison il a dit par rapport à bakanaïka on a mon nanda kwa batu. Nanda kwa batu, bah réalité c'est mystique et na koka qui en côté. Je me suis porté garant, on habite on a comme Mbappé, Bambongo. Et là, c'est là qui pour n'a pas kakola qui succès. Ouais, succès parce que na yembi, na comme visible, ba yebi na comme toucher pe balar na na monique na ko qui peut ko ça la vie. Na tuni ce que bazwa randa ko ndene non faut pe sa garantie au combien autant na pesi. Basoma eloko boye ndeni. Si na sala pe balé na mekolo pas kakola longa ta ba 4 fois. Na longa na zonga na longwe par rapport à bakanda ya mamponga na mona kati ndako ya batu na Vinson na bengue yo ça ba ipsinga kimi ndako non mais un peu ko se défendre pourquoi na longwe et pas ya sebolo vimba la moko alobinanga en un mot zonga pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na banson bazali na Union européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran.
Toki olingi omona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot, le serré dans les... Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Vandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papillero. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. On vous dit un grand merci de partout où vous êtes. Hein. C'est grâce à vous qu'on existe. Encore une fois, Anelka Bafossé, toujours à Kinshasa, souci n'absolu des Alaga, numéro 1, tout peut savoir actualité partout où vous êtes. Voilà, bienvenue sur le site le plus populaire actuellement, Congo Mokili TV. Donc on est toujours ensemble, vous allez toujours brancher parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Adoyou, un grand merci à toi. Simpson et Célé, un grand merci parce que c'est grâce à toi aussi que tu es aux Alaraboué. Dans ça n'aura jamais battu. Nous sommes d'Arabie Saoudite partout dans le monde. Actuellement, ici à Kinshasa, on s'est dit pourquoi pas to recevoir IEP Merlin Bouton to méga pour Solana et toi qui n'a siège na répétition mais merci parce qu'a accordé sur moi quelques temps to méga pour Solana mais comme on vous avait dit Merlin Bouton to méga pour Solana Merlin Bouton pour commencer déjà comment vas-tu? Bonjour, bonsoir, na honneur sur la la biso et merci na néo ya minga na kaba fosset et salutations na batonnion surtout santé na bien. Ah moi Mikol Belé au mon anaté qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut s'éclipser, il faut bunga mwanda pour tant apparaître ou bien masika quoi. Mikolo to bunga ki mamuke, na bunga ki mamuke pour nazongela ki bo bébé quoi. Donc ah na bandelisco compteur à 0. Et on a bunga qui voilà. Voilà. Tout en pleine répétition ou peut-être toujours moins extrait total vers la fin il y a répétition comment vous répétez aux en coulisses. Bien sûr, nous sommes en coulisses. Nous sommes pour position actuelle. Et je suis dans les coulisses. Nous avons travaillé dans une équipe. Les fanatiques au Merlin Bouton, sur le lien, il y a émission où marqué combat Merlin Bouton, il y a quand même les solos. Donc, moi rappelle que combat groupe Brakin Musique. Et je suis en train de travailler avec les Brakinois et les Brakinoises. Voilà. Merlin Bouton, tu as un concept na biso actuellement au sala. On est les mois actuellement tout le monde to bandi on est bandé parce que tu as en pleine répétition fallait quand même te solo là par rapport à bien ma peine de zabozo tu aussi ça répétition siko tu la nous encore une fois extrait vers la fin. Voilà. Lelo to le coup spécialement to meke mo solo là. J'ai quand même la chance aussi aux anayo na yebi to yebani moi moukié. J'aimerais vraiment avant tout ban d'émission au promettre batunion sur Orlando yo cause sincère ou meko sabiso TP ou lo belarabiso toujours vérité na malobano à propos nyo sous ozoloba ah siko moni mambo sincérité peut-être au bombelinga babilo mo boy ou singa peut-être na zapé sincère na ba fanatique mais bon na repromettre bango et le côté mais du moins je vais être sincère na mambo na moni fona répondre la sincérité na mambo na moni pe que ekoki ko déranger batu peut-être que na ko masquer pe pour ne pas que léser batu pour ne pas que créer pe ba problème pour biso to bandi sika
anetinga na sa vie dans la ligne peut-être de gauche à droite c'était mais la vérité. S'il faut dire la vérité, non, la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci pour la sincérité. On a de promettre que vous allez sincère dans cette émission. Merci beaucoup. Le début, je sais que c'est toujours dur, mais je m'irais quand même au rencontrer le début nayo et bandar un peu le début à Merle Bouton. Mais bon, on a début na bandiang aussi début il y a musique début il y a parcours musical na bandiango très jeune, j'étais très petit, moi on manquait vraiment à Makassi dans des groupes amateurs du quartier à Pointe-Noire, là où je suis né. Na Boutami na Pointe-Noire, na Colline na Pointe-Noire, je suis allé à Delizy au moins en 2005-2006 et c'est au niveau de là que na au quota groupement professionnel au babinga na kombo ya Doliziana. Donc Doliziana est un orchestre où ils ont porté combo ya ville. La ville c'est Dolizy et le groupe numéro 1 de la ville de Dolizy c'est Doliziana. Maintenant on a écouté un orchestre on a équipé comme on a à l'époque on a écouté son acquis à 16 ans 17 ans comme ça. Non, je crois 14 ans 15 ans 16 ans boy. Dès banda si on a Doliziana j'ai commencé on appelle ça un combo bouton, c'est un soliste en même temps chef d'orchestre, il y a orchestre Doliziana, il s'appelle Ticho Ferbal. Mon vieux que je salue, a zappé chroniqueur na chaîne Moko ya Dolizy. Bon, dans le cadre qui cherche, il fait un peu tout quoi à la fois. Za artiste, il y a média, zappé artiste nanenga qui musique. Donc voilà, c'est un peu ça Ticho Ferbal, Dolizy nanyo surtout ma pesi bino bambote. Voilà, j'ai commencé là-bas na sali 4 ans na bango dont j'ai interprété une chanson intitulée Scolarité. Otoyimba qui na kacha album il y a groupe, album qui na 2009. Une année avant que Maison Mère. C'est au niveau de là que j'avais signé un titre et quelques solos vocaux dans l'album Nabango. Il y a un groupe Nabiso à l'époque de Lisiana, album Nabiso à toute épreuve. Na signé qui titre moko Scolarité. On a aimé là qui pour Naban antique pour. À l'époque, on a ça la musique, mais on a peine chic. Mais. T'avais quel âge? On a 16 ans, 17 ans. C'était facile, mes parents moi on 16 ans, 17 ans à ça la musique. Nous avons suivi musique, nous avons parents africains, nous avons nga lelo soki okotu danga soki nakoki ko dédier nani carrière na ngai nako na dédier carrière na ngai pas père na ngai parce que c'est pas facile un parent ou des parents ba pesa moi ba liberté au la musique pour ba réalité la musique des là. Mais moi c'est mon père qui m'a poussé à faire la musique parce qu'il avait compris que Eza dans nana talent la musique et c'est lui qui m'avait même amené chez le chef d'orchestre là pour ba au chef wana amemanga na orchestre ba sel sanga test. Donc c'est un peu ça père azwanga memanga pas type wana vient na Ticho Ferbal la memanga na répétition ba vidéo répétition na ba onkande za la après nasuka à présenter j'ai une surprise pour vous. À l'époque j'avais pas de téléphone mais premier téléphone na ngai premier téléphone na nazwa ezaki grâce à musique. Donc na kokai na kosomba téléphone pour na ndozo ba oncle ba mère ba pesa là mais moment oyo na moment ya kala ezaka peut-être ndenge monté so moni mwana na téléphone moni yake mwana akomobeba na surtout biso to ndoki ba chic donc ba parents nous permettent que ba na surtout âge na biso à l'époque tous en a ba téléphone. Je pouvais avoir un téléphone à l'époque mais téléphone à liboso fan mutakabela ngango. J'avais gagné 2 téléphones, nous ça uta ba supermarché et puis c'est ba croissant, et puis c'est ba jus dans la zone vraiment na ba mbongo na palais. Et c'est au niveau de là que tout est parti. Voilà, pour aller un peu plus vite, parce que toi, pour maintenant, Maison Mère, Coco Tono la Maison Mère, parle-nous un peu, c'était comment est-ce que papa ou a permis de la musique à l'âge de 16 ans, la Maison Mère, les sous, ou plutôt Maison Mère, donc mouvement Mounen to Bengarango. Alors, parle-nous un peu de ce côté-là, c'était facile, comment et les cas qui n'ont en fait, explique-nous un peu. Suka na ngonde za koseka makasi ka papa o permettre nga na sala musique metant oyoka ki bazinga via linga kimsanga na bamboka po na die kinte mais heureusement le roi de la forêt a qui prudent mais bon c'était pas facile après avoir passé 4 ans d'année na Doliziana après 4 ans né toyoka sangomo c'était le 25 juin. Avant le 25 juin, moi propagande mon Salim Madiana Dolizy 2 semaines avant concert à Maison Mère que Wirason a Dolizy na artiste à l'époque malé oizo bêta grand succès et biso kuna toza na habitude ya ba grand artiste mais il y a ba niveau peut-être ba Wirason il y a ba niveau ba papa chéri il y a ba niveau ba Kofiolo Bidete mais une surprise a été
fait de recevoir Werason. Moi, en tant qu'artiste, orchestre Nabiso Tosala qui enlevé des rideaux, il y a une maison mère. Tant au vide, maison mère et matin à podium, basali spectacle na bango, soin qui te kobayembi propre, babini bien. Après, totalika mamunion surtout, tant va vider concert, na souka, le roi de la forêt, on peut biso to les graboité, côté non surtout au Kendara. To localiser peut découvrir Batalon. Est-ce que Namboka oh ba musicien Bazali. À ma grande surprise, j'étais loin du podium, loin du public. Na yo ga public bazo acclamer kombo nanga. Bouton. Parce qu'on a à l'époque na esprit au peut-être na commune na comment na leloté. J'étais faible en esprit, na banga na mona batte belé siko ba ganga kombo nanga. Et ça linga non chair de poule, na e batte na kinendako, to na matana podium. Bon, esprit moka tininga mata. Ok, na des chefs d'orchestre na sininga yo. Ok, na skobu na ngai vu que bano grimacinga na kala. Boule na ngai je sais que ndi ba kainga chef akainga boye c'est que alingate na sala test. Abi chef. Ok, chef na gisa test. Ataninga seki abi tu as ma bénédiction. Tito Ferbal, merci beaucoup. J'ai été béni dans Dolisiana. Orchestre et sali soubassement na ngai, orchestre et sali fondation na ngai. Tant on a mati likolo podium le roi de la forêt moni oh yonde bouton maintenant quand ça bouton oh garçon moko mukolo bani nzo comme moi na mke oyemba combien voix 13e voix 15e n'habité en musique il y a pas de 15e 3 13e écoute ça la pété mais na première voix oyemba nze moni salon d'honneur abi oh nze mwana kutu kolo nango ah et nyonga mais habité na obetango habité nga instrumental bam 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 des santo fandinga na yo golf qui sont là mon amour to me sana kilo kola bala mapasa cha 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 poro kapike rumba kizola tant na yeminze mona becha onti na suka tant na yo comme na vocal la viensoni hawa yo tikinga na pasikino na yakobo kola mokumba ya bana to boti yensoni na sima asimbi mutu ngasiko na zai concentré na public na oyemba na sala test na oyemba na sima na ba réaction bato bano sana sima na mona te mais na vidéo ndé na yo mona kenan bato mususu na sali vocal na bango fo asimba mutu donc na yemba na sali test na ngai mais et comme tant robina mobulu donc robina avec mon mobulu à l'époque malgré que na sali moi progrès actuellement ndé na komi ngamoko il faut na zo siko mamnanga na maboko. Donc on est et des gars qui bon après bazionga ba meminga Kinshasa. Alors, tu nous as parlé que papa ou Yemoko a permis de faire la musique tant comme la maison mère papa Boy. Parle-nous un peu. Promettez que vous êtes sincère. Raison ni pousser papa Boya. Non, papa mon là tout d'abord na beba makasi. Na brazo beba te mais c'est comme na kindo baby. À un certain moment déjà na niveau adolescent na comment na quitté tu test mon ko. On comment na comment le quoi ba chanteur leader ya mboka wana. So ba otanga 4 ou 5 meilleurs chanteurs à Mbokawana, mais il parmi. Mais pourtant, il y a des talentueux plus que moi. Mais pourquoi? Parce que j'étais jeune, j'avais du talent, malgré que je n'avais pas une connaissance, mais du moins, comment il a succès. Mon succès, on a ça là, ce que nous la cité parmi les meilleurs chanteurs et adolescents. Mais je n'étais pas le meilleur. Il y a un qui s'étonnait, tant bazo belle la combat bouton, tandis que on a boule, on a biga que ceux qui veulent rassembler 5 musiciens, ah, bazoavier un tel, bazoavier un tel, pop bangonde baye grave. Mais jour j'avais compris qu'ils avaient chance nanga. Mais vieux alinga qui était pour mon idée qui na bandi déjà ko beba yé mon kwaza présent. Siko non qu'est-ce que côté mon bo oya au surveiller ngate na katanchik na ko ma têtu plus que têtu na ko beba pe na ko na ampleur ya ko saranate pour orchestre le quoi ba maison mère ya orchestre Ansa Kave et orchestre au Koti c'est une miroir. Moni. Donc, père Abanga peut-être pour Nabongo, mais tant que sali test, le roi de la forêt, net sans autre, et ça là qui a boyaki ko libéré ngana qui ne parlait parce que après test fallait na qui parlait, après le bito yana ba parents dans télévité. Abi ka c'est bon so petit qui parlait, on a mon le bito mon il sousté. Il avait totalement raison. Il avait totalement raison to na kenagi to koti na ke côté le roi de la forêt d'Akira là ba nalali le roi de la forêt à ma droite, Ngai Nakatikati, le défunt Ikitambala à ma gauche. Après le lendemain, parole nanga bae ba coacher na mifa balobi na ba na wera sans que non topesi au moins mais eloko au garantir bisoka ka scolarité à moi na logement moi na aza na ba condition bien le roi de la forêt bio y a pas de problème
tondimi bozwa pe suite à bien. C'est au niveau de là que tant que famille va si aval après moi repas chez le colonel Rémi Ayayos parce que c'est grâce à lui où Rasson Ayaki Dolizi, mon colonel Rémi Ayayos que je salue. Merci beaucoup. Yepé moto azwa engagement habitant. Oui rayo tika no makamwana ngai na se porter garant na sa scolarité à moi na bani mais arrivé à kin tant to kin scolarité simba kité mais ba comme ça il y a comme na université tant les sikoyo tant des sikoyo ba nous permettre bon kena na perte na uniquement boya ya beau à vie dans la ville hein, sur boulevard donc à l'époque na linga na sala na entreprise mo boy o ba bi ke ba mal à la tête ba la menatang en école mo boya ba na mon série Simbagité Mambanchik vraiment et Simbagité. On va dire papa il avait raison. Il avait une raison mais du moins il a compris que c'est la musique qui ça donne un chic qui est important dans mon surtout mais musique n'est pas cop nanga quoi. Voilà. Arrivé à Kinshasa, tu étais logé chez Kakol. Je ne sais pas si je me suis trompé. Bien sûr. Il y a un logé pas assez Bondo en qui je vais saluer la famille de Kakol Yemo Bondo. Na madame ne na banana misatu. Parle-nous un peu ambiance sur les Canada Kakol et Andos Olympiens. Ambiance. Ndako Kakol et ndako musicien. Donc déjà ambiance est que il y avait beaucoup de musiciens au Bazalawana et quand on se retrouve en tant qu'artiste bissonnion surtout ambiance na biso nous a plus côté travail. To travailler, to damer to la liba pongi o robi mabimi o chapoudre o benda bota bendi boté o robi mabimi donc ambiance c'est là qui uniquement côté artistique entre nous les artistes pour moni linda za moi si avier to zaki na ba limite na biso to zaki pe na ba limite en tant qu'artiste na chef na bango donc to ando marcher selon ba règle ya chef na biso malgré que ngam na zaki na moi opportunité ko leka ba ninga mosusu nga au moins na zaki na accès ya kokota ti quelque part mais ba ya mosusu wana quelque part na kacha chambre c'est bondo sembo na zaki na confiance na ngai po abiki na muta maboko milaite abiki ba montre ne beleza na ba basket ne belé donc soka tininga il a confiance en moi moni eloko monte ko bunga mbongo ne ko za wana so eza soki 10 000 balles donc ndinga tikaki ngo okuta ngo mesoka tindika moto mosusa matakuna milelo donc yango na ndo kota mwa wana nazwa pe mwa temps ya ko boko la petite na biso shilo moi ya vie à liboso donc voilà à l'époque bondo fana banani tant que musicien ndako wana ezaki ndako to ekuta Diego Milito actuellement azana la team Wata ya collègue na Héritier Watanabe nakutaki Robino nakutaki ba chanteur rebelle à deuxième équipe bazwa peut-être opportunité ko bimate na bossa ba kombo na bango hein. Mais ba artiste on a ebi ba kombo na bango on a travaillé na bango aussi moi longtemps na parlé wana c'est Robino et Diego Milito. Robino et Diego Milito. Ouais, bango mi balé wana. Na ba misusu on a bossa peut-être ba kombo tara moi kala et tout se familiariser vraiment na bango te quoi. Pour arriver na ngai déranger ba te belé vie ba na ko préférer sikonga ki ba misusu. Et pour les gens qui disent que ouais, Kakol a maltraité Bino qu'on a parlé parce que il y a pas mal de tes collègues aussi balongwa peut-être véritable Kakol a maltraité Bino ce côté là bon moi je pense que ceux dans le bico maltraité oui nous étions maltraités mais maltraité on a yangonde mutesali bisolelo maltraité on a yakinde ba esprit à musique ba no koti sakach na biso Betinini basala peut-être ou trouvant que esprit musique ba côté ça non basala nga makamunyo surtout au existe dans le monde musical na parler à Kakol tout d'abord ko fa non naturellement ko fa non pas muntu ezala na ba problème ebele mutu na azana famille na ye via ko préférer yo ko leka leki na ye à cause sa jalousie omoni akomi ko préférer yo que le koleka ndeko na mo asimela ke sak ndeko ne wana abano tchaba diabo avie bano piéger yo ba mombo belé de jala ki ebele mais ceux qui n'ont pas ko maltraiter wana ezaki maltraiter ya mambo musique parce que musique ezana ba code musique nanda côté quand même non ici quand on ezaki palais te ezaki pena centre ya ba artiste pour parler on les ambassades so ko ti palais wana ko bimano na palais on les a faux somba jeep faux en palais faut ça la vie na yo parce que ça la vie te sans que oyembi donc palais on il a le quoi ambassade so côté na kati ko bimano na palais on il a dit que oyemba qui déjà album ezo bima bibende côté moni
donc bakana nazwaki nanga bakana yo si ko tangeli biso moko te telo moko kana peut-être basala yo kuna so to bengo kana ite bon esprit musique ndo linto loba ba série mo babengana biso faut fallait toi avouer ba vérité mo boy babengana biso pas madame faut fallait toi avouer ba vérité mo boy ba vérité il y a grand prêtre toi avouer et pas mère vieux azalaki na déplacement orchestre voyage qui on écoute na invité toyaki mo artiste ebele bamsusu bayaki après ngai mais abwaka liboka nanga na satellite tipona pe to fa ne kuna Israël mutu wa mbuji ebike babengana nanga na yena David Love na batu misusu babengana biso na ba Mika Immortel batu ebele ka na fallait bo avouer nini fallait to avouer ba vérité pour to tambola na vie mambu vie salara vie siko azate siko madame siko abendi bino siko po bo avouer alors bakangi moyibi olo ba vérité te ba torture au lali ata 3 funda yama et pas donc de la suya sala 2-3 jours au damete papa siko balaxio siko badive yango batie siko fumbo yango na Thompson pena boy batie o melanini o non prémisse bon soit prémisse yango ata des prémices $50 yango ozana nzala bapesio Damas, au moins en quantité. Au mélanine, au tembo, deux bouteilles à tembo, batie au $50. Oh, bouteille. Mais regarde, ce qu'on bat, nous surtout baleka nga aleka muto suka. Pour muto surtout azoleka, bazolo bakaka, mère bisote. Muto asimi mambo ave mikolo, garçon wana. Amoni, muto asimi mambo ave, garçon wana oya braza lo baba français wana. Mutunyo surtout aleki na mesa adame bapesi bala mais ba victime toyaki biso ba obayeba ki makamte babiki toyebi na biso te mais babengana bango nde na ocho cité ba mutu wa mbuji wa bwaka liboka David Love ayemba te na wenge mais c'est aussi un artiste na ba ya misusu ba petit kakol misusu biso to sala mpona ko sécuriser vieux parce que ngaza mutu ya loba lobate on a ko loba likambo boye après ekoma kenan voilà tant ba bongisa entre bango mamna bango ngam na tika la zobazo bana kati histoire ngo ngana sécuriser ki pe na ndima ki souffrance wana après tant na bombi nanga nous étions chassés de la maison tout ça là que moi une semaine moi ali kemba après ba mambo belé ka contradiction si pe banozala pour parmi biso ba autant notamment na kakol à l'époque ezaki ke soko bimina kakol mamnyo surtout au saina sebondo il faut oya lo bango pas madame solo bité problème tu es viré Moni, maintenant si on a une mère, maman, beaucoup de la mère, il faut mettre un na père. Moni, si on a la du genre biloba lobate, pochette ya masolo nanga sika na kangi monoko. Peut-être na pochette mususu mona na kangamatoi. Pochette mususu mona na kangi miso. Qui veut dire que na vie sous on a pour ça vivre longtemps. Kanga no matoi. So lingo yoka oyoki awa, pour trouver solution, pour se libérer na likambo. So moni ke bilobela mutu ebomaka yo boma koloba no te kanga monoko nde nakangi nanga monoko na choisa te voilà difficulté mosusu eza yango na ocho loba nalobaki na début que na sincère mais toute vérité n'est pas bonne à dire voilà toi qui est déjà bien je sens que toi qui est quand même bien mais je me demande en fait et ce qui l'a gagné pour nous quitter parce qu'il y a un moment où l'on qui peut quand même pas kakol que l'on a eu siko pour nous qui n'est pas na yo moko vraie raison ezala kini vraie raison ezaki par rapport ya bakanaika ona monaki na ndako batu ndako batu ba réalité ezaki mystique et na kokaki yango te je me suis porté garant na bité na komo Mbappé bambongo et lo salaki pona longue pas kakol yaki succès ouais succès parce que na yembi na komi visible ba yebinga na komo toucher pe balar na nga na moniki na koki pe ko sala vie na tuni siko bazwaka ndako ndeni non faut pesa garantie au combien autant na pesi basomba eloko boye ndenge ni tina sala pe palais na nga mais kolongo pa kako na longo ta ba 4 fois nazongara na longo so na longwe par rapport ya bakanda ya mamonga na mona kati ndako batu mona vinso na bengyo yo oza ba epsinga kimi ndako non mais un peu ko se défendre pourquoi na longwe et pas ya sebondo vimbala moko alobi nanga en un mot zonga siko yo o se contredire yo na chief na non j'obéissais toujours aux ordres de mon considérant le roi de la forêt mon na longwe so na fani na moni esimbarate na die na longwe lisusu na lobi sa bilamba na fenêtre moko ti na tiki ba valise mais bilamba esekenda après wana
après on a deuxième troisième fois quatrième fois nde na mona non fond o siko o ekoya eya wana siko eza mère ye moko nde mutu abenga siko le roi abi vie tala makambu tosala ka bouton vie siko bien bongo yebisa bouton aya vie benga yaka na palais na ye na palais to so na vie oh non explique-moi non boy le kande bongo c'est pour ya tuninga pourquoi lo bana ngate c'est non tant gangela nga na téléphone moyen lisusu na répondre ezate soko lobi ba loi na eza ba ordre il faut na obéir quand même donc j'obéissais toujours na ba honnête histoire bongo siko tu comptes faire quoi si papa yo mteme manga ah faut zela nga palais nani non c'est bon bien quelque part après na ozelo palais après un mois en tant que musicien na moni que non naza artiste na simba pembongo akwa bona ki ndi hôtel ali sous vie ndina saki makam na ngasi kuna ndenge na nga nazwa ki na nga parler na longwa pe libela jusqu'alors. J'aimerais bien, parce que toujours qui est un peu petit à petit vers la fin par rapport à temps, parle-nous un peu réalité. Il y a un Nzembo Oyemba qui a primé, je te un peu, titre jugement, voilà. Parle-nous un peu de la réalité pour la beaucoup de studio ti okendo yemba bongo et là on est les gars qui ont en fait qu'est-ce qui s'est passé en mois bref hein, par rapport à temps tozala ki na studio Ndiaye si je me rappelle bien si j'ai une bonne mémoire tozala ki na studio quelques chanteurs à maison mère tonde ma backer ya malé wa suite fin o ya ba ngana linga tondo sa backer e banze monio surtout après tant au vidéo séance les solos kaizo betama oh non bah ta prémisse balobi photo ça lanze moment boya prémisse mais na sali trop ba générique non linga na sala rumba générique mais bon vu que na posa pe ya ko bimisa ya full appétio faut na sala ya tabormo ay mananzi ma prémisse on mais na boulé ce que vous andeni si j'ai une bonne mémoire né dans loba et si je suis honnête on tapé ça idée et ça vieux Suzy Kasseya c'est un grand-père pour moi c'est un grand maestro de notre pays Kinshasa RDC asa ingénieur de son Suzy Kasseya et na kacha studio to akina maman Mbiliabel tanga moninga wera oyo mwana héros oyo mwana mukebo na style et maman yo kaina tanga na yembi oh qu'est-ce qu'il est mignon il chante aussi bien mais Rassiminga na montant à l'époque j'avais même pas de barbe après c'est au niveau de là tout bani ko panzama ba idée ba mikolo ba son non ezalo comme jugement tout ça là allez mbala moko le lendemain la répétition mardi tout ça moi briefing nango malgré simbagité le roi de la forêt bon rythmique tout ça basé na rythmique oyo mutuna mutu asa la rôle oyo bino mo bolu comme maloba ngana ki parler na travailler maloba na ba parolier on a ça toujours mbote merci beaucoup malgré tout mon a sous-souté mon frère David on a lobby to fana ni pas kakol avec chanteur parolier donc après ça moi quelqu'un là moi bamaloba na ba idée na mais tant na vu que azaki parler na la qui c'est que idée na eza boye na bité to me mango boye yango te sala ki bongo to ke pe na studio na présenter ba biloko na ngati ekota bongo nzembo to sali clip après tant ka to lancer audio na oleka na nzela na yebisa bato kezanga bato bandima te kezanga ya toyebi na biso comme no Merlin toyebi na biso ko uti braza ke na katso ba oloba Merlin uti braza mais to ndima te kezayo allez tant que clip est kobima ngamo na comprendre que je dois me faire rare maintenant pour et comment ça langa sko soni donc voilà c'est un peu ça mais après si clip tant nzembo bimi j'étais toujours chez Kakol mon rasiko nzembo bimi mais bon ça sko ba kana et mo boy pour pas bimi so ka moto mabe malgré succès sko ba ciao sko ba maboko mo boy heureusement j'étais prudent na no sala oh ils sont tout ya mabene malamu malgré succès na no obéir toujours. OK voilà. Je me demande en fait, parce que mes homères, tu vois, l'état d'esprit, mes homères, il y a les Sikamoro, Bougigi. Mais parle-nous un peu, dans quatre mes homères, au vivre rancune, il y a nan. On a vivre rancune, na problème dans mon côté, mais batunde bazaki na problème nanga. Bazaki na problème nanga parce que d'abord on a biso attaque ezalaka, ba kanai ezalaka, ba 12 22 septembre ezalaka, ba baby ka 12. Mais 22 na septembre ezalaka. On y va baby ka 12 parce qu'il y a un défi à loba mingi mais so qui c'est bon na bien septembre 20 ce n'est pas loba 22 donc 12 22 septembre ba nga peut-être dans zo nyon surtout wana na zo nyon surtout wana na gina problème na motuté mais batunde ba gina problème na ngai parce que en étant jeune oyeka mbama au succès ba pesio makambo moni batba quand ça peut-être que na yeka mbala mo na sali au moins une année na tambazionga après une année ndé na yeko yemba mais na une année wana onga na moni na à l'époque na linga qui peut-être na CD
Moni, son a dans l'esprit, son a comprenait que oh bah ça là. En fait, je comprenais rien. Mais son a basalinga bon na kele pas bavi na ngamo boy. Non petit musique yangoana. Ezo kolisa ezo fungola. C'est là j'ai compris que non. Vu que bah oh bah mesana ba ba lo bana bon ça veut dire que yangoana mais na une année wana avant na yemba na mona yangai. Si na yeko yemba pe na ko mona pe ba le pire jusqu'au jour d'aujourd'hui musique ezana ngo bongo. Eza ki bosango te. 70, non, 22, oui, 12 à 12, 70. 12, 22, 70. Les restes sont les Arabes. Le reste, on a évité, mais on a évité 12, 22, 70. Les gens, quand même, la maison mère, qui s'y est, parce qu'il y a quand même pas mal, il y a contredit, parce que ma collègue n'a eu belé, accepté qu'il y a un autre, il y a un qui est il y a pas un endroit qui est quand même, mais si comme pour na simba, quand même pour na bataka, tabaké, je me demande, il y a na maison mère, est-ce qu'il y a réalité, soit des alaraki, bois qu'il y soit malade, soit bois qu'il y a na voix moro, est-ce qu'il y a bois qu'il y soit le moro boy, est-ce que mère la bouton promettait chose sincère, est-ce que y a pas cas bon comme là. Mais bon, qui si oui, ça existe dans le domaine surtout. Particulièrement la musique, tellement trop glissant, tout peut arriver. Donc nous les autres salariés, nous les morts mystiques qui sont à la fort, mais là où Dieu existe, dans les le baté qui nakacha wengi musique mais amère batni surtout ba na bakisi mususu bazana bango bakisi te mususu babeta musique na bango akepe na prai asambeli nzambe nzambe kop na ngai yango na bimi na kesala azongi pi parler na bien lobi pe a gagné pe l'art na ya futi parler asali ba makam na mais j'étais victime il y a 2 fois jour ba présenter attends bazungai répétition na ngai liboso j'avais fait moi 6 mois na parler na kena la samba mais na imba raté. Moni. Maintenant, à un certain moment, le roi la forêt a fait un arabe, mais toujours na brazawana. Pour le roi la forêt, ça m'a mobile. À cause de la zone, non, mais il peut-être que la vie à Moninga, ça veut dire qu'à se rappeler. Parfois, bossa n'est que y a des boutons pour azanda mobile. Afin de gabo kakol, mais brazawana petit on a ça. Na mona kete. De you ya na ina rep au président quand ina rep à meka un peu moins bunda à travers la deuxième équipe. Pas ça. Oye wana. Oh, petit fana. Bon, yemba non. Via télémission. Bon, ban la samba, y'a moment ba kermesse. Ma présenté bino et tout ça boy na yemba boy voyez bimate ouais là il rep à coulisses voyez bimate eh bien c'est bon on va comprendre ça peut-être moi kobanga banini ba comment ça langa bima. C'était quoi en fait? C'était dit à quoi? Voix à la cassé, voix ces jours-là, peut-être la moitié m'a bé, parce que tu as les belés, ou soit, je sais pas, parle-nous un peu de ce côté-là. Ngazaki bien, voix Banobimana, comment attend le roi de la forêt, le a présenté des voix qui le lendemain, les sous fallait pas présenter un jour, on a ce qu'on a imbaki, n'denge na imbarate, voix Ebima vraiment bien té, mais quand même Ebimaka, na bundaki moi. Koyemba, tu vois, j'étais pas dans moi quoi, mais non sentir que c'est comme si l'homme boy kanga. Ah mais après cela, et l'homme l'issue soit bon bano salimati. C'était dit à quoi? Voix ne bimati. J'étais ignorant, na yeba ki ba makambo anate na mona ngana mona ki normal alors que na ba œil mususu ya ba fo makambo. Ya on ba ki na OK, ngana na problème na mututi mais batundi ba ki na problème na. Pourquoi? Parce que et si kabat bazwa ka vie jalousie za la for yo lingate ko na lingate ko ka lelo mama ba peso makambo lelo na lo ba c'est une façon de parler mais na sala ki ka lelo te ke na ka lelo mama ba pesinga makambo na fanda quand même na ba bande de touche na sali une année après na ko yemba mais ils en a battu ba sala peut-être ba 7 ans ba yemba raté moni a moni non ke na kembi 7 ans ya kembi ka une année a zo ba bouton oya mabe asali mutu muninga mabe. Si spectacle quand même quelques-uns, quelques collègues nayo, Mouna quand même peut-être cause à la telle personne. Na maman ana na ki na yeba ki non ata ilo monter. Actuellement alors. Actuellement, nga mo na komi kolo mamunangai, donc je sais ce que je suis en train de faire. Mais c'est par après na suspecta mon touté mais na yeko comprendre que zaki ba faux jeu. Na habité que bando tout à gauche droite mais je ne savais pas, j'avais juste compris que c'est la musique et batmusu suba ça la bakal pona yemba bienté et tant na parler voir bando bimanango mais na podium voir bando bimate mais rien que ces 2 jours là après wana vous voyez comment on normal.
on se dit que batubeli balobango peut-être Weranson abandai que moi ko utiliser dans le sens que ndeto yebi que batu bakota braza kuna sokuta peut-être na Willy etoka c'est-à-dire c'est amoni qui a tous amona to benga mo braza mo donc congolais moko ya braza to yebi que parola mego bima okuta na remia ya yo to yebi est-ce que ce côté là aussi on peut dire est-ce que c'est vrai Wera comment ko utiliser yo côté ya bakonzi na braza pour na lire rappeler moi ba l'art ndeto lo bango. Non, moi je pense pas parce que le roi m'a jamais amené chez quelqu'un qui a mis ma bison dengue, bah vie m'sou bah profiter na ba petit qui a vu que petit on a un succès, on a même pas un tel a bim ça quoi. Bon on a évité, bah te belé on doit soutenir à travers. Donc pour bon et comme pas na il faut les canons n'est pas battu. Tout compé bah nous comater. Mais le roi m'a jamais pris na le boko boé, a mis manga quelque part, soit il connaît bimi après il y a union surtout ou soit ta katindambo a pesi ngandambo non. Et là bon etikala ko sale maté et je ne sais pas ce qui est Nini, mais je pense pas que ils a bon vraiment bon côté. Utiliser peut-être na bon côté, je ne sais pas. Ah, je viens encore de me rappeler une fois, il y a un concert il y a Weranson Aroga na Braza. Parle-nous un peu ce côté parce que moi je suis solo, moi joker, moi je suis merle bouton en boca naïe. Donc ils allaient un peu moi des gars. Parle-nous un peu de ça. Et là il y a parmi les meilleurs concerts à vie nanga, surtout na ba début nanga ba concert na ba Braza. Il y a un concert organisé par sœur Nangai Sarah Ndengue, la fille au général Ndengue que je salue en direct de Braza, Sori Perzana Poto. Mes salutations Sarah Ndengue. Nous l'avons eu à la blague, hein, mon mettant mon orchestre, mon Kinshasa, orchestre, mon à Braza, Farah. Ils se préparent un spectacle. Arrivé à Braza, vu qu'il y a qui bagarre, il y a deux orchestres. Orchestre on a peu babi qui orchestre to bête na bango musique, baza orchestre à blague té photo préparé. Na ebiso basala stratégie babi qui tozolia koi. Ba ya pena na stratégie na bango ya sani lutu nambeli. Bakata ran koi badamin koi. Koi babi OK. Vu qu'il nga koi. Bana koi baza bankoi. Et parmi bankoi na ngai na mwana na ngai ya mboka na bino wazan koi. Ayi bon pesi na ndeza bongo kili ana bambolo wana moni ponga ebite soki bango baba bankoi et soki biso to bankoi à l'époque na ebite soki bango bazalaki banyamanini po banyamana banyamande babundaka moni nyamande mutanyo alonga nyama ni oloba c'est pas forcément dit que lion ka mutu agana bitumba babeta rapé lion na banyama misusu. Donc, ceux qui sont ba hippopotame, ceux qui sont ngando, ceux qui sont nini, je suis quoi tina siko lion ya mwana. Donc tant extrême musique vidéo bêta, ba bima pena na full nion surtout. Public et kende venso na moni ceux qui to bandi ba makamba ba Augustine Ngali, j'ai là. Coréen mata, kakol, ali bobeta ntima prémisse to banaka ka bam. Donc nzinzi moko na moko bandi kozonga pour le roi la forêt lo yaza pota soit dans le cours politique en permanence que boy ba moustique ba yaka ba bani ba mouche ba yaka belé tant que rythmique ya pamba ba beti public nion surtout ebimaki wana ba zongi lokola ba mystique concert tant que to vidé coréen a vidé ka kobeta nini wana akati mbala moko ba belé bota to bananzembo avant que tunzembo esila extra musique banda bitumba na concert bango pe ba matana même podium ba yemba nzembo obiso to yemba bango pe ba yemba ngo non ils appellent na YouTube ba o ba na posa na batala ba po ba yeba o elekaki mais sinon ezaki concert moko réussi et to yeko beta retour nango na Pointe Noire concert à Pointe Noire ndezalaki désordre fort pour ebimisa ki pena bitumbe comme isiko ya musique te mais ya makofi ba mettre à maison merna ba mettre ya extra musica pour normalement et lo que ça là pour finale ezalate et normalement lingi beta ma Braza Pointe Noire retour finale siko na Kinshasa siko vu que bitumbe bimara déjà na retour ba banga ki siko ko ya apa biga on appelle ba robeta biso 12 22 septembre tozonga peut-être maboka au katana donc yango esima lisusu te mais sinon tous les deux concerts qui vraiment réussi. On arrive à la fin avant tout sur l'actualité na yo. J'aimerais un peu savoir si et logo ba betela nga li solo nango histoire ya ba Jeep où il est au Capé Sabino. Je me demande
Tenga no lingano bosso mo expliquer parce que nous qui un peu moins rapide histoire ya batu ya ngaité. Qu'est-ce qui s'est passé na Jeep ou en réalité ni monaki ya okitoki ndoki ni monaki na Jeep na yo ce côté là. Tout d'abord, on a remercié PDG Willy Etoka na geste au Salaki parce que kozwa mutuka cher bongo pour monter peu soin aux affaires hein, mais ils ont par rapport à orchestre, il y a grandeur orchestre on a là quand on va payer ça biso mais va payer ça quand gâté. Ça qui normalement il y a quatre personnes. Le roi de la forêt, Papi Kakol, héritier Watanabe, Merlin Boutan. Maintenant à cette époque-là, héritier assis à Longwaki déjà. Et du coup, Azwa qui est sous Jeep n'a été. Mais quand c'est ce qui a eu un côté, Mukolo n'a biso nani, ouais, rassemble ni Mutazwa qui va Jeep. Mutazwa qui tout Jeep ou héritier. Ouais, Nando Mona 140 ans, notamment dans le Jeep ou héritier. 140 pas c'est na ouais. Non, Ezaki a 140. Ezaki ande ko nanga wana te nga ebi o nga ebi eza ya ponga na ina cha boîte nando ba mamunyo sote ondolika moni ezaki a été ya zai kaka imagement bopo peut-être à Suisse ndeko nanga motema po ba on surtout bandeko biso nyonso sous même famille bana père moko tu vois vu que collègue nanga héritier alongwaki et ba pesi a rené nango po le mutu côté aza ayoka motema passe alors que le mutu na qualité artistique na ba mbongo oyo ya za nango na ba car ya danger o atambola nango je pense pas que bando sala muté ma passe puis azaki plus concentré dans m'amener à la team Wata moni donc soka tira les na ba souci à bakar monté qui déstabiliser ba m'amener il était plus concentré à côté qui vraiment kacha jouer na te mais ngande mutu nazwa ki siko libabe ozo mutuka mabe kuni mituka na yo monango balakisinga mutuka no yango na barge po barge bord o emema ba conteneur ba mituka ekene Kinshasa ba pesinga mikanda na ngai clé na ye kozwa na bandal tantôt katisi jour mituka kendaki après le lendemain vient sonner Kakol na Sankara katisi parce que ba mission ba kendaki déjà c'était à l'occasion ya concert moto betaki le 15 août na Weso c'est au niveau de là que ba pesa so ba jeep wana mais tant ba pesa 3 jeep yanga izala kité na moni Sankara otambola na o il fallait appeler Sawata na mona viensuna otambola na oya Kakola otambola na oya mais na katote pardon boy bendeni que Jeep parce qu'il est le même Jeep le roi de appeler une même marque même modèle à ba voiture parce que boy bendeni oya Wata oya Wera ou par rapport aux couleurs tout cause appeler GP peut-être va changer va appeler sur boy bendeni ce côté là non toyebi ngana yebaki bongo pona yebaki batu oyo bazaki cité fallait bazwa mituka moni yo soleil couleur moko ya soleil couleur moko mi balé zaki couleur moko o mi balé zaki couleur moko mais zaki différent na ba pine moko ba pine zaki munene moko zaki ba pine muke mais zaki couleur moko zaki ba bleu boy ba bleu ka ya lokwa boy moko zaki noir o yanga siko zaki ya ba marron boy lokwa mo ba chocolat moni siko na weso na mona oui ba déjà qui a marron ils te moni avant tout monde ba car to yeba ka te ke za ba car na biso mais na mona ka 3 voitures 3 jeep donc on a tant au long kinto et braza tokoti na ba bus et memi biso directement na nzela mboka na weso moni après toke kuta na sikoyo na délégation o bandozi la biso quelque part po mema biso na destination de esika to komona ba jeep moto monaki 3 jeep on a mi balé aux couleurs moko ba pine ya minene moko ba pine mike na moko ya noir moni maintenant on a ebi fallait pas payer ça Merlin Boutan héritier Watanabe Papi Kakol na yemoko le big boss moni arrivé là na moni kaka 3 jeep ba payer 140 tambola na moko mais vu que ça orchestre na ngate eza ba jeep na ngate na okelo baki non yo o me ma jeep na ngana nani ngo ipsiki ngaki wana nde yanga nga fanda ki na ngana bandi siko ko luka vu que na moni que bah c'est on a peu position dans la maison mère qui dit à mon boulot tu vois donc je les sous na courage té OK tout na ki c'est bon o yanga siko ndandeni siko mona bazoya mutna mutu azoya siko na côté na yo mutna mutu ya côté na po ala ça bouton on dit na ça bien ya ko chola mata to beta torti so boy obimi jalo na mataki pe na jeep ya batu na mati ba betinga pe tour mo nyonde na bien c'est bon mutu pe azobenga madame ne na mati vraiment ya Willy toka merci apesika kanga apesika intel nzoko nga pe na na jeep nanga mais eya kindete moni jeep nanga esika ezalaka na yebite siko mutu mo ayi ko souffler nga non ndeza boso lali balali yo sala boy ebi ke to longwe weso butu to ekoma
tolongwaki tongo toyekoma braza na ba 3h du matin ya jour mosusu moni mpo nzela wana ezala molai toyekoma na 3h du matin ya jour mosusu arrivé là na 3h wana moto wana alobaki na ngai soki bolongo air boye bokoma na braza air boye siko na air wana kolala te kende place boye luka moto boye sala boye okozwa ye quelque part soko osololi na ye peut-être okomona clair na so oh ndeni ozwi te o nazwi te ah et comment est-ce que le système a coup de fil benga ti tu veux trouver solution que car na yo to chimbamba net balinga ki ba melangango mais balinga melangango na yebité ti tu veux kozwa siko ba mikanda ya mituka na hôtel Riviera na Mpila wana na Braza et c'est au niveau de là que na yo ba mikanda ya mituka ba contact ezaki na kin mais mikanda ya mituka ezalaki na c'est bondo pona zwa mikanda mituka à faire et puis que a combien $1,500 pour pas payer mikanda mituka ngo ya binoté mutundi mutapesi ngango mais pour pas payer mituka wana ba commencer non yo ndoza boye pour zwa mikanda mituka faut payer biso $1,500 nabi wile toka mutu alobi na pesa $1,500 to bino nde bo créer yango maintenant c'est un bon montant wana papi kakol ntasinga non faut payer biso bien à Sankara na pesa bango $1,500 pour nazwa ah na bengi mutu wana o fala wa no landela nga dossier wana bivie tala boy mutu wana benga siko viki na benga mutu wana na présence na bango te na benga mutu wana na C hotel après na mona kaka batindi moto ya koza mikanda na zo mikanda pe ba pesa mikanda ba loba mabe ta arrivé là fallait biso nyonso totala siko mituka na biso po mituka na bango bando circuler lisusu nango te bango bazaki na hotel baketika dia mituka na beach ya Braza po ekende Kinshasa na kesu kuna balakisinga mutuka nanga oyo wana mikanda yango oyo clé ekomi dia na kin bani na moni pe mutuka na ngai na bi bango baki na bango tant bake ba dedone mituka na bango ngape na vide ba parcours na Braza na kekin na kepekin na dedone mutuka na ngai na ba frère na nga moko après mutuka ngo nando quand ça peut-être que ezaki que en bon état en tout cas il y a un problème à boîte problème à amortisseur donc ezaki mutuka mo boy bizarre kaka mais je ne sais pas bizarre wana e uta wapi po mutu mbongo yete mutu ya na loba non ye moko ke sombela bino ba mituka aya kotikela bino ngo lisusu te apesa quand même pas mutu yo gérer bango sombela bango boy sala bango boy ou soit kena na parking zo mutuka mo boy pesa bango mais nakoki kondima jamais que PDG na ba valeur na ba mbongo ebele na mutema malamu oza nango PDG wile toka akoki kopesa mutuka mabe donc la linga kutu kolobela mamba mutuka ngote po on kutana nango esalanga vraiment efongolanga vraiment mémoire esalanga vraiment faux et l'exanga temps ebele et dépend na dépenser ba l'art ebele on a gagné là peut-être rien taka réparer mutuka mais mutuka ngo lisusu ekodai. Apparemment même quand on habite pour nos sa voiture ça marche avant et ça toujours arrière. Mais kasi yango na loba mutuka ezaki en bon état te ezaki na problème en boîte yo moyebika mutuka so na problème en boîte liboso kenda te ils ont akasima et comment est-ce que sujet à moquerie na répétition baninga nyonso tout ba okenda ba car na bango nga sikoyo na okesko rep so moninga bouton yo basambeli wewa basambeli kombi et ba no tianga siko mal à l'aise mutu mususu abi suba sombe so mutuka ezonga sima mais c'est simple abalu sika bakiti abandi siko komba sika tala non inspiration mutuka ekena liboso te zonga sima bino babalola ka ba faute donc na osika na mawa mais c'est ya parmi ba mambo o ekolisinga vraiment fort na musique on tininga peut-être dans sala ba mambo o na sala mikolo quoi mais sinon en dehors de ça il s'est passé tellement trop beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a formation bazwaka formation dans le positif tant que na nanchik bon moment tout ça là ba résultat mabe moment tout ça ba résultat malamu. Moi je pense que na malamu na mabe on akuta na maison mère ya muté sali merla bouton lelo. Lelo peut-être comme un choix exact déjà disponible dans la plateforme nyonso. Tout à l'heure, mais voilà, choix a été déjà disponible. Parle-nous un peu de ça parce que tu comme vraiment vers la fin. Actualité choix exact, actualité il y a Mikolo, on a lancé maxi single depuis quelques mois. Et ça maxi single il y a 4 chansons. Donc on a émotion, on a Matos, on a Posonambonda, on a Amour éploré. Et na kachkuna
Maxi Single est disponible dans la plateforme surtout il y a téléchargement et Maxi Single est produit par maison Le Salt Music. Le Salt Music ont été produire choix exaté maison wanande tout travailler na bango au moins quelques années à carrière dans na bango. Donc voilà, c'est un peu ça est disponible on surtout bazana na posa na ba kota na ba plateforme surtout à téléchargement ba logika Merlin Bouton émotion matos pour son ambonda amour et pleurer ba mona et là côté surtout moi moi affiche mo garçon mo akangi de monoko boye pour na kangi na monoko na boy na koluba menasa ndeka musala donc bo découvrir vraiment moi boulot na on a sali wana je crois que ça na travaillé bien peut-être mba si mon travail mais en ma qualité d'artiste na niveau na actuel na travaillé moins bien et je crois que na ça peut-être plus mieux na o ekoya peut-être. Donc je suis en train de préparer tube nangai album nangai peut-être ekobima année prochaine mais pour le moment toujours concentré dans na choix exact tout ça les langues promotion to continuer ba clip mi balé o etikali pour deux clips exact disponibles pour son bonana amour et pleurer et à matos na ya émotion ndé tout ça langue mikolo donc on va découvrir en gros. Voilà, un grand merci encore à toi Merlin Bouton. Vous avez peut-être belé Botali Bisso de partout dans le monde. Vous avez tellement belé. Mais il y a une chanson que tu as dédiée à Papa Chéri. En tout cas, je me demande pourquoi cette inspiration, pourquoi c'est mon Papa Chéri. Moi, il faut faire du nouveau dans la musique. Tout ça na trop na mambo belé ya kala kala, faut ba innovation ezala. Pour moi, Papa Chéri azanan parmi ba idole nangai. Et alors biso tout ça na système ko immortaliser ba idole na biso soki akufi. Alors que dès le vivant on pouvait le faire. Voilà pourquoi parmi ba idole nangai, ngana ya na style nangai ya musique. Moi aujourd'hui, j'aime la musique congolaise, mais aujourd'hui eloko où est ça là que à ce que na zoa succès na Dolizy. Je dois être honnête avec vous mes fanatiques et avec vous Anel Kabafosset. Nabi que Molière Béranger azolanda biso, Molière Béranger vieux moko bien, le vieux JC Songola, Firogaliano PDG boss Itumo. Archange Moussodia la carte qui gagne. Batebele baola nanga baebi mambo. Ngai na ya na style nanga ya musique. Ya ko immortaliser ba idole nangai. Aujourd'hui si je suis Merlin Bouton et si j'étais Merlin Bouton à Dolizy, c'est grâce il y a ba chanson, il y a ba idole nanga na banaï ko interpréter. Et la chanson o esala o est propulsant ngai na Dolizy à l'époque na ba 2009, c'était la chanson Troisième doigt. Nzembo afe rigola esengo etondaka nga motema kajude kolono komisa ngai kizenge soki asimi ngai nalengaka neti courant mokongo na yo ekoma dimbo oyo ngai nadimbelaka libomona ye soki nalalengo bandoto pepe kajoué. Cette chanson là na Dolizy soki na yembi yango au sentir yazui mon loco la fait rigola parce que aza parmi ba idole nangai et nga na chaque génération nana ba idole nanga amoni parce que parmi ba idole nanga nzembo na mtu ya sala ce que na zoa succès fou na Dolizy parce que na kinanga na succès mais tant nzembo na eko bima na zo interpréter nzembo na et tianga lisusu buzz ba comme au classé parmi ba 3 meilleurs chanteurs ya Dolizy et on te sala ce que tant où rason na singa kinga ba no réclamer comme ba bouton likolo ya ba œuvre on a bandai ko interpréter alors ceux qui n'ont remercié bat oyo ba aider na carrière na ngai ils en a ba musu a aider na carrière na ayebité na nzembo ne na ndoli ya bambongo on a fouteli angoti moni tu vois et en plus ça a grand frère na biso ya ba wenge ezate que pour na ko flatter ezate que na lo baka mambo solo une fois au Kenya Dolizy autour na nzembo ni sala Merlin Bouton. Il y a des correspondants Facebook au Lukata bato bazaki na année 2007 8 9 10 na ba Dolizy autour nzembo nini ya au Merlin Bouton na orchestre na bango Dolizy na balinga bando beta trop au bato no sepela na au bando côte ça vraiment orchestre na mbo ba biso qui ont interprété banzemba et affaire malgré biso to avec na ba nzembo na biso mais chacun de nous azaki na image ya chanteur mobwe o ayemba nzembo ba ready la demande ya public non photo yemba nzembo boziana o abeti nzembo papa wemba o abeti nzembo kofi na biso pe na orchestre na laki o nzembo wera na biso skonga nando sepela na wenge dès l'enfance et chanteur préféré na la kacha maison mère c'était Ferregola et tant na kola alongwe ba maison mère na landaka moi lignée wana po na linga koyemba pe na linga style na ya koyemba et jusqu'à ce que na bandai ko interpréter banzembo na orchestre na biso ya monte propulsanga na koma na succès on attend le roi de la forêt azwinga na bandaki pe koyemba ka na maison mère ba vocal ka ya feri
parce que tantôt on a parlé nando imba banzimbo faire trop c'est bon temps azo kabi il faut ou bana oui maraba vocal à faire na deuxième équipe avant na matana équipe A nando imba peu avocat ya faire rigola. Donc voilà, c'était un peu ça, mais nga na un style na ya ko immortaliser ba idole na ngai. On a commencé avec Papa Chéri et on a dédié nzembo ya Matos. Nazanga nanga nyonso me bolingo na yo ezala quand mettons sport à vinanga. La chanson est disponible et peut-être un album nanga okomona na sala featuring na idole nanga Morobwe. Au moins peut-être un concert na ko invité idole nanga Morobwe. Ainsi de suite. Voilà, on est arrivé à la fin. Un grand merci de partout où vous êtes. Nebi Geboa tellement. Et Bélé Boutali Bisso, Bolandi Bisso, voilà. Un grand merci à toi. Papi Leroy, Formula Souka, carte illimitée. Marquis Kiteng, un grand merci. Boza tellement Bélé Boutala Bisso, Simpson et Célia de You, Rihanna Domingos, Junior Kabananga Okosha, Boza tellement Bélé Dadima Vungule, Boza tellement et Bélé Boutali Bisso. Norbo, ça n'a jamais fait Rogalano Itumo. Un bourgeois qui n'a pas besoin de déclarer que c'est un bourgeois, mais compte avec lui, ça c'est sans que c'est un bourgeois. Thierry Itumo, Bouya, Norbo, ça n'a jamais qui redouble impact. Donc, un grand merci. Et tout comme nous sommes sur un bouton, mot de la fin à eu peut-être on soit talé et puis remerciement surtout n'importe aux artistes, remerciement on a battu belé, bazalara souvent accompagner rayo et point au kabwana biso. Nga na battu belé au boka vraiment merci kana ba on surtout ba soutenir nga ina groupe na Brakin Music. Nana soutien mnene ya Kinshasa, nana soutien mnene na bato Matadi, nana soutien mnene ya bato Goma, ya bato Bukavu, bato Beni, bato Katanga, bato ya Mbujimai, na bakote na biso Badolizi, na soutien munene, bakota Bankai, Mosenjo, ba Pointe Noire, ba Owando, ba Oeso, ba Oyo. Vraiment, merci beaucoup. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola koli na yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Bon na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papi Leroy. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.